Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Amu Mamba. So c'était bien que ex-famille Jimmy Belao. Bato baby Jimmy Belao baby mini pa Karine Mokonzi neti nga bonebe na Jimmy Belao te. Mais ko yebe ka tang basali buzz na Karine Mokonzi. Tulali la muki soki bomoni bafote bimi o bozo mona o Amu Mamba. Na voice bimaki moninga zolakela moninga mabe. Il paraît qu'il poison en 2023 na ba camarade. Maman lekaki abeti lisolo ndenge ni salema ki kenda ke zonaki oyo ye ayebi. Il paraît tanga bana ki na Jimmy Belao camarade na ye propre abanda ko tambwa na ye aséduisaki pe ka Jimmy Belao abimisu na ye. Apisaka mamu lisolo wana po abeta ye mamu pala biye pa kobeta lisolo ya Jimmy Belao te o Jimmy Belao bayebani mpe na mobali na ye tolali tolamuki tomoni akufi balobi eza poison batelaki depuis 2023 bavoyisa kosala na camarade na ye bimi yango wana mpe fu tosalaka attention même sur l'émotion même sur la colère tosalaka attention ya koblaka baninga mabe parce que ateza nango camarade na ye wana te moto abomi ebimakaki bacamarade oui eza poison parce que ntango azalaki na poison il paraît ne bolanda nene ya atindela ye bato ebele baresultat poison eto azalaka kokufa na nkombo ya mwana na monoko mais question na nga monene ezali est-ce que poison yango euti kaka na bacamarade po apparemment aza na bacamarade ebele ya ebele est-ce que euti kaka na bacamarade papa asala nde kolobaki bacamarade bazalaka baposo ya bitabe na makolo eke soki yo niati oselemuki okoyi bango baleki yango meme na kokola na nga nazopenda bacamarade mingi te na ntango ya moke nazalaka na bango tozalaka mpe tout le temps te est-ce que poison wana euti kaka na bacamarade to euti peut-être na famille na ye moko te euti peut-être na baconnaissance mosusu baza peut-être bacamarade na ye te po d'interrogation naotela bino live anene ya oyo ayaki na baexplication ebele bolanda ngo baexplication eke ezongi boye mpo nene ya ayebi ye mwa ndambo ndenge mpe mamu ayebi lisolo mwa ndambo mais apparemment nene ya ayebi beaucoup plus mwasi mais mamu ayebaki beaucoup plus Jimmy Belao mais nene ayebi ye mwasi ayebi nde kiri na bango ayebi nde batambolaka ayebi ndenge fonctionnaka na bagroupe na bango wana naosala bino volume bolanda na lisolo bokolanda ya nene ya tozwa baleso na biso parce que makambo ya boye nga na tia yango na nde na NG officiel mpona kosensibilize ezala euti na bacamarade ezala euti na famille ezala euti na baconnaissance ezala euti mpe na ndenge ya bandeke kotambola mpe vi mpe peut-être ezalaki mpe vi mo mpe ya loyenge tozwa bapart na biso ya leson mpe bandeni tokofana na mokili babambeli yango kaka bacamarade mais peut-être na lisolo ya nene ya eza na badetail mosusu ekosaki elamusa mpe baesprit na biso ke toyebaki nakosala mpe boye te nakosala mpe boye te ata peut-être yo kaka na yo eza nango ka ya Amu Mamba te nokoservi yo kaka na mwa prudence moko boye bible elobi soyez prudent comme le serpent et humble comme la colombe poison na Kinshasa ezopesama lokola nguba ekozala mpe connu
To pe ko oza batela ki pe yete coïncidence. Mais to tambolaka na bokibi. Na kolanda nene ya, nga moto na landaki nene ya. Nazwaki pe part na nga moko. Malgré obeta ngo pour notalisa bato comme mokili eza compliqué na ba camarade. Ma pesi ba piste belé ya koyekola ndeni kofanda. Et surtout so dans na bana ou ba dépendre na yo. Toza sous na droit RRT. Biso ba parents. Gentil la binofolie. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur mon chaîne en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez dans cette vidéo. Ça va nous servir beaucoup de leçons, beaucoup. Surtout le solo maman bête lobby. Ah oui, ma femme d'Anna mobile. Mais passer nae. Non, il y a bête la mobile. Mobile oye bango à cause à camarades. Donc, quelque part dans les Cameroun, les camarades sont pour beaucoup. Beaucoup même. À tous un camarade, au bête le vino yo sotin. Ou même aïe bisika yo sotin. Ce n'est pas censé que les camarades aient un vino tina fin fond. Molanda nene ya. Rapidement molanda na bino. Molanda. Parce que so ligambo lobeza, j'espère qu'il faut tout loba. So ma beza, il faut tout loba. Babon brama bete, surtout so ma be et komi batba komi kokufa parce que lelo eza amour mamba, lobi eza mutu mususu. Et so yebi vérité ou yebi piste. Ya ma be, j'espère que amour Dieu me voit. Aibisa nga que il faut na sala live na makambu na ye mais avec un espoir kobika. Aibisa nga nene ya zela na koma bien na yoka bien en tout cas au sale lango ba live na koma kaka bien au Stéphane allume la clim s'il te plaît au sale lango ba live. Malheureusement Nzamba a décidé autrement azumoli monaye. Lobi na koka ko sa live té mais natale mamnyo sur les réseaux sociaux natali batonyo so loba natali ba statut batonyo so na mi lobelika baza ba hypocrite ou bon si j'ai à buzz dans les réseaux sociaux et qui paraté na sujet amour bandeko boza awa j'espère que ma fille na ba garçon ya ville pour tout confondre ba fille à ville baza ba ndumba wa ya balabala te baza ba fille balingaka ambiance na robenga bébé ya lenga lenga na robenga Yannick Ndombasi yende promoteur ti amour okota na sama bele Yannick Ndombasi na robenga Santa Capenz yende manipulatrice il y a dossier au nyonso Santa Capenz. En tout cas naza pour mutute naza contre mutute na koloba a na place a na onga na yebi na oyo naza na ba audio naza na ba capture Santa Capenz manipulatrice il y a dossier au nyonso tito comme un niveau haut. Bébé Yann lenga lenga yende mutu enviaka camarade o enviaki muninga mobali yango eza Yannick Ndombasi mwasi camarade o enviaki amour kombo na ye Bébé Yann lenga lenga nabengi Eliel complice ya Bébé Yann lenga lenga nabengi Junior Migo cerveau monteur songi nabengi ya Laetitia Mavinga, il fait partie, il y a groupe. Et Jimmy Belaou, il y a pas à songi na dossier o. Bandeko. Amour Mamba, akufi na poison. Bon, tu n'as pas j'aime s'il vous plaît. Akufi na poison. Histoire na correlaté ezala un peu moulaï, poto koma koto ya maman na likambu.
baza baninga bakoli oyo ça zamba je ce qui peut manix congolais na bloqué yo na libuzo baté baza baninga bakoli Karim Bekam na posa no na dossier o baza baninga bakoli ensemble baza baninga bakoli ensemble basali ba vie ensemble mais na kosala ba vie ensemble amour mamba ata sa ba vie na ye ata bali ata sali nini mobali na ye nezaka mobali na ye ba umela basali 9 ans kombone Yannick Ndombasi bato bo se rappeler je mon a posté déjà na page nanga na bébé ya na posta bango déjà pour na ramamba poison ya amour mamba Yannick Ndombasi azaki mobali ya amour basali 9 ans baboya naka bazonga naka mokati likambu mokati libala ya bébé ya amour mamba na Yannick Ndombasi kombone nani bébé ya parmi ba meilleur ami ya amour mamba ndeza koza problème mobali na yo mutakate la ko ba problème mutu eza bébé ya amour mamba na Yannick baboya naka Yannick akenda abala amour pa kendaki abali amour esimbite bazonga na bébé ya okawu amour asali anyasa vie na soki azonga ni na Yannick mobali na ye ndeza ka otoza ba vie na mobali na ye Yannick Ndombasi akenda tangu amour abali Yannick Ndombasi pa abali abali indam na kombo ya Nadine Yannick Ndombasi amour mamba libale simbite bazonga na mobali na ye Yannick Ndombasi donc même moi si Yannick Ndombasi ayebi ke mobali na nga mwasi na ye mususu kombo nezalaka amour mamba na ba relation na bango Yannick Ndombasi azaki cadre munene ya l'état cadre penza azaki na azausa na ba este kuna tangu amour mamba Jimmy Bela yo bala ye esimbite bayo zonga na mobali na ye Yannick Ndombasi kozonga bazonga na Yannick Ndombasi Yannick Ndombasi abengisi kuna na este sika zalaki abiloko to boya na mobali wana nga alingi siko to tia sérieux plus question aux alora deuxième femme nanga Yannick Ndombasi apesi mbonga kozwa ndako asika mbonga kozwa biloko asika eloko moteur mabe botaki awa apesi mbongo asombeli voiture ya $20,000 apesi mbonga garantie apesi mbonga changer ndako mobimba na orca wana bébé yan na amour mamba baninga amour azarape pire santa mais na ki camarade ya amour na santa a manipulera amour santa akangisa amour pamba santa asoki baswani na amour amontaka bato mususu contre amour azalaki fi moko akoka koloba te koswana te selon sata bébé yan azotune amour nani Yannick on apesi amour mbongo combien o apesi ke mbongo combien pour changer biloko ndako et tout wana amour ayebite déjà que bébé yan a commis na histoire na Yannick et osa copine na bango moko aza soda Miriam Moleka amour mais bébé yan akomaki déjà indifférente vis-à-vis ya amour mais na ki camarade na bango bakangama pe binemi à tout moment donc boki ko compter indifférence on a te po bazara bongo Miriam wana Moleka amoni bébé yan na limité na voiture ya Yannick Ndombasi abengi amour na ocho mona bino na limité amour abina limité na moni bébé ya na yan bébé nkuta ba liboso nga ganzi yo vandi na sima amour abite nga na zana te le roi esaki ke amour na bébé mikolo ngo bazaki en froid ba meki ko landela bébé akomo cha munoko makasi bazo solo la kaka
Oh, yo so na mobali ya muninga ndenge nini? Oh na memaki ye na église. Okomema mobali ya muninga église ndenge nini? Sa muninga ayeba. Bato banjo chama kelele, banjo chama kelele. Et na part ya bébé yan alobi, yen alobi raison na yebi azaki ko bimana yan te tango bato komo chama kelele nda komo bimana yaniki. Alors que c'était faux. Parce que mobali ya muninga na yo ata bokuta na nzela. Tango lekani elo ali boso ba informa muninga ata bolo balate. Oko ata mutu ayebi parce que oko ma muninga na mobali ya muninga na voiture ndenge ni bokende ti église bozonga sa muninga yeba mutu aza mobali note oyebi pa muninga wana. Makambo koma ekobota. Makambo koma kikobota. Santa ayeko kangisa amour mamba ennemi. Maman na likambo ekomi wapi? Maman likambo ekomi na moya novembre ou octobre 2023. Bango nyonso bakangisi, bango nyonso le bosono basikela ki bébé ya. Après po muta manipulera groupe wana mobimba. Muto bato nyonso babanga kana groupe wana nyonso ba fi a ville comme on est Santa. Pourquoi babanga a Santa? Parce que bango balinga ville bango za vie discrète. Et là, Santa, bino mo bomoni nda zo matana ba live. Santa sko aza muto asaka ba voice abimisaka ba secret et tout et tout. Et bango balinga te ba secret na bango to ba ville bango basalaka e bima na réseaux sociaux. Du coup, ba invitaka ko swana na Santa pour ça te ke bo soto na bango e bimaka aux yeux de tout le monde. Et Santa azo ngo comme faiblesse pour na baninga nyonso. Et comme ça là Santa na amour babebani akarami binemi. Santa na octobre ou novembre. Santa asali sa conférence ya appel. Ya ba finyo so boyebi ya milliers na oba na Kinshasa na oba za na Poto. Conférence wana bazaki plus ou moins 17 ou 18 filles. Santa bandi ko yebisa bango tala yo amour aloba no boy. Yo amour aloba no boy. Yo amour atonga o boy. Yo amour koto kanda ti emi lelo ya ngwana to bomona ke bato balo ba ke Santa mutabomi amour Santa koki ko tia poison te mais source ya haine ya batu po eko malelo amour akufa e uta na conférence wana o Santa salisaka. Santa azaka bilobela à chaque fois so baswani na amour bilemo bomona ki ba voice wana o ebimaki wana eza ba voice ya kala ya 2021 mais alobaka mabe ma bene alobela ngo ka amour te asala bango nyonso bongo parce que bango ba évitera bo soto na bango ebima libanda. Tant Santa salisi conférence wana ya wana ti amour akufi presque baninga ne ebele balobani te likolo ya conférence ya appel au Santa salisaki. Santa abimisi Eliel yokutu amour alobi babi melaka yo muto abimelaka Eliel wana tellement zaka vient nga personnel na ko tanga kombonite. Yo dani alobi lobi makambo nyonso o soi-disant basolaka na amour. Et ça que bango nyonso balingeli amour boule. Bango nyonso batombokeli amour parce que maman Santa lobaki en tout cas c'est choquant pour na mutu moko. Et bébé yan so ki bato oboza na TikTok nanga bo se rappeler ezaka na TikTok ou na TikTok zuma ngamba vote singe bimi awa et oto leka ya un mois passé Santa mataka na live nanga azo kote la vote singa bato sobosuka Santa mati a kote la vote singa akitaka mbala moko parce que na lobare loko moko na bi Santa tikanga yona ya na vote singa bokose la rabatu makambu ya ngana lelo muninga olinga kota na sama bele pona makambu na bino lokuta pona etaka sio ke nani vote singa akose la ka fiwa na mimi. Pourquoi na lobaka bongo bato bozaka mbamoko Santa kitaka na live nanga tonga zaka na live wana amour azalaka na live otala akomela ko message so botali date wana akote ya mwa capture aseka kie na baka Santa tikanga
Yona ya no vote singa bokose la rabatu makambu. Yango liko ya bokose la bafi makambu. Muninga lelo azo risqué kokota na sama belé. C'était pour ça. Nde Santa kitaka mbamoko na live wana. Selon bébé Yann. Soki ye alingaki mobali ya amour Yann parce que Santa ayebisaka eke amour abima na vote singa o aza papa ya bana na ye. Nde ye pe a se venger abim parce que bébé Yann na amour bazaki penza ba ami très très proche. Tant makambu ya poison ya amour et bimi. Bobika Santa za mutu abanzo komela batata banzo ko finga. Ngana komeli Santa ngabi tika agitation. Amour okufa likona yo. Parce que yo muto za kokenda kolwa makambu pa bato yango bato ba yini amour. Et ça qui to solo la ki tangu tozo solo la. Amour absinga nene ya. Tout n'a pas de question, makambu nyonso o Santa kende koloba pa bato na répondre. Mais sunganga enregistraka. Nebi ko bimisara noté mais enregistre lenga. Nazana voice. Non enregistra Santa. Tant to solo la, et qui na demande ya amour. Tant to solo la ngam na poser Santa question abi Santa. Mais bébé ya na lobby ce qui a lingi lelo Yann parce que yo yebisa qui est tant vote singa ayaki na décembre ce qui peut 2022 amour yo présenta qui amour vote ba bima na ye amour à répondre Santa au présentant vote singa Santa lobi te abilikambo na yo ki ango mingi abi ba série vota ya nene ngana Santa tozara solo la te amour alobi nazana voice wana abi mama nanga uti okufa ekokisi inanete wana mama okuse inanete je crois ou auteur okuse à peine une année pour ça qui na ba mai makam non loba ya mai ya mois de mai abi mama nanga uti okufa nazana mutu na linga na mokili koleka mama nanga te nde mama nanga kufi na tikalika na mwana nanga na muto mwana nanga soki nga na bimina la bimana vote singa nzamba bomanga lelo Santa kobolo bate bakosi na bango mère amour atikala bimana vote te vote nde mutayebisaka nga na lukela ye amour mesaka ke nga na amour tozaka kolobana te amour abimana vote te na yebise Santa omoni siko esika muninga cha mutu na mabele pour certes bébé Yann bolingwa vi na ye mobali na bomwana mobali ne papa bana ne ezaka vote donc soko bimina vote bébé na ina ka mutu nyonso aleka na nzela vote na ebisi Santa omoni me yo kendanga ko yebisa ba bébé Yann ke amour abimana vote kanda ya bébé Yann envers ya amour et banda wana Santa lobi jamais natika ko yebisa bango bongo te et tout bébé Yann lokuta yemoko envie ki amour nga lobi oui envie ki amour pourquoi parce que amour ebe ko kanga munorote amour soki mo auti pa mobali ne wana Yannick Ndombasi akoya na bangombe akoya na madesu akoya na mbongo akokita nango pa bébé Yann zwa oyo bakaboli et selon bébé Yann kanda su ya bébé Yann oh Santa ebise ki bango oh amour tout acholaka ok ozakafia lokolo kilo ozwaka te mibali bazwaka yote de haine ya Santa envers amour de sala bébé Yann vraiment bébé Yann azana atal kosolola na ye na ebise nga bébé Yann yo muto lingi mobala muninga mozana haine na makasi boy na makambango kaka Eliel Kalombo
nde bazaki na conférence d'appel bazaka ba fi nyonso na ba Deborah Ngongo ba fi nyonso ba lobisaka susu amour te banda jour ya conférence d'appel wana amour tia kufi boy atikala kika na camarade ne Mimi Liolo lora avec Santa a manipulé amour nde Santa bazonga na kina amour na kokoma wana même muninga wa atikala kina amour tango batu nyonso ba balukelier ezaki ka Mimi Liolo même nga o Santa pe ba ko yebisanga makambo o amour kuta lobi ya solisaka yote et tout ngato na kyo tu na amour abi ngana lobi bongo te ni ba lo ba ke ngam na yebisio makambo amour enregistra kanga pour prouver bango ke yete muto yebisanga makambo atinila ba camarade na bango ka Santa so azongelenga mais amour enregistré yo et tout na silika rakutu na tombo rakutu na publier même na amour mais na koma makambo na te puis ayo yo sona na longo liango bango nyonso basilike l'amour bango nyonso bakomaki contre amour atikalaki ye moko na camarade ne moko o atikalaki na ye wa soutenaki eti na suka Mimi Liolo baninga nyonso o ba Suzy o ba fiana na Cynthia Nguma bango nyonso wana pe bakomeko bimanga ex na ye ebele qui est Jimmy Belau ou pas comme qui pire Santa ceux qui vont sur la bazo tia ba capture ba yo ki sa amour motema passe ba comme qui basala qui écrit ba tout nyonso contre amour atika ki le rôle iolé là wana amour habité que ana poison et na ba même période wana Santa a monté a de basola qui na Eliel yepe akagi kanda makasi mikoleleki amour a comme obela abeli lelo abeli lobi loko mama bango ute kokufa loko a comme ba prendre ya ba estomac makasi pona amour tant azobela bi keza ba estomac pour ba nyonso bi ke estomac déranger ke ya makasi e boaka ke makasi et pona amour ezaki estomac baso kendine bo hôpital bo bi Congo tant yo bi estomac ba ko traiter on estomac tant baso traiter baso zongise ba mai bazo mseba mai ba mai nga so se zo sale ba verre na maboko so msuku na tunyanga po atinye nga photo nga si omer ba verre bo ebisinga ina za na nzoto amabe ti je mse singa onene ya ba kainga na problème ya cœur nga nebisi nebisi cœur abi ba kainga na problème ya cœur to pe fo ba ne ba tobola ka ba benda ba mai et tout wana ye habite ke azana poison nous avons des poisons et amour et tchamaki la période wana période où basalara conférence d'appel oh mangamlo se bimaka amour a loba bo amour a finga bino bo amour a kitisako et ko sala na junior migo mobali ya songi amour azaka pire letisa mavinga donc amour na kufi boyena baninga nyonso presque balobanité banda conférence de presse super conférence ya appel wana bébé Yann ngala zo so na bébé Yann mais so na bébé Yann o senti que mouton dégager haine selon bébé Yann alobi Santa ebisa ki amour a ebisa ki ye akoboma ye na bana na ye de bébé Yann zakoloba amour akoloba ka oboma ngana bana nanga c'est que yende muta kokufa muta liboso mais mouton a ebisa ki selon bébé Yann mouton a ebisa ki amour a lobi juste là selon bébé Yann te pour jour Santa zo yebisa bébé Yann azaki na mobali yango o bazo o ali mobali amour o bébé Yann akoma ko bima na eti lelo Yannick Ndombasi bébé Yann atia main libre ba enregistrer Santa bébé Yann ba enregistrer Santa ndenge Santa zo yebise ke mère Santa naza na live na ba ka vérité na contre la mutute na longola mutute en tout cas so bolima ba ko benga boza na ko cha na ko daso abe mwana cha appel ezate naza na live na ba makambu ndenge zalaki na kolongola mutute mutkoto mutasali mabe na koloba mwana bato akoti na sa mabele selon bébé Yann
selon bébé NT, pour bébé enregistra amour. Enregistra Santa. Santa mère. Oyebi ke amour oyo kate. Amour oyo kate. Amour. Ozaraki la carte conférence Santa pardon. On va embrouiller nga s'il te plaît. Nga makambo eza vrai. Alobi bébé enregistra Santa devant mobile yango Yannick Ndombas. Santa banzo loba. Amour alobi akobebisa mère oza apida pour amour alobi aolingi mobali na ye na ye basala 9 ans que akoti côté soka akoboma yo na bana na yo. Amour bébé Yann koto en ya bébé Yann siko bébé Yann abi bon soka amour akoko bomanga te c'est que ngam no bomi donc le ko bi boye c'est que moko la biso fa ko ta mabele po atikela po Yann moko atika na Yann binemi Santa bakomi papi na bébé Yann bat nyoso baza nyora Santa a publié vidéo bébé Yann na tie photo ya vidéo ya ye na Yann na statut Santa pe a publié ngo et comme qui Santa a na mupandi ya ba bébé Yann ngakutu je me rappelle na stili kaka na makambo yo Santa mtabenga nga mère bébé Yann bébé na ngai tcha na se tout amour ebsinga nene ya natikalo mabe na ote baby ke yo mutozo kote la nga azo linga bacha biso na zizani po natikala nga moko na minute natikali ka na mimili yolo na bisinga mère nga zanga na problème na binote toutefois ba vie na bino nga na capta ngote mais bo sala ndeni po bo vivre boye et koleka bébé Yann a continuer na Yann amour azana bolingwa Yann wana de vrai et comme il ranger mais on peut la qui s'attend à souffrir pour na Yann vous comprendre azo bombango à souffrir na motema tu as souffrir na motema nzorane amour azara déjà na poison retardé Eliel bébé Yann Eliel na bébé Yann bakoma ki balingi boule contre amour Eliel de sa part ndenge makambo bimé kuna ke amour ba finga ke amour azaka otambo na pede ne mo ba umela Eliel abaki pede amour ateki ba numéro nyonso ya ba relation ya amour ba komi koyebisa ba relation nyonso ya amour azana kisi amour akobebisa vie na bino amour boye ba bebisa lié ba relation nyonso amour se retrouver ba ninga te ba relation te batu nyonso abengaka bayambaki te likolo ya maloba na bango ya Eliel na complicité na pede ozaka kotambola na amour kala Eliel ayeko linga mobali ya amour ozali mobali ne Jean-Pi Bolamba so pe gentil Bolamba gentil en okutu na publié déjà te na publié ka été ayeko linga gentil Bolamba donc au fait amour c'est atikala ki donc sans support tanga yoko linga gentil Eliel lingi gentil Bolamba bango nyonso et comme batu nyonso contre amour abanzobela le lobby bien ti amour na Santa ba mesana bakanga mabinemi balobanaka Santa tanga moni mimi le razo akobi a poster amour yo konda ati mnokati wana poison ezolia na kati ya zoyeba te Santa mais amour akondi we mimi le rebisete en sa région manini yango yem tazana na taille na kitoko bonga zana bassin na ye azana libumute régime ani et osa la Santa ayo benga amour ayo solola bazonde lo solola lelo amour malade lobi malade de Santa ayo bisa amour yo malade yango ezo simbate sopende nyangwana bo mekano ko sala test à poison ndepele ki ya amour aibisi ngapi na zako yebisa ya amour bongo et tout
ba bengi so pe maman moko na ba Bukavu kuna ba sa test à poison so pe ba koto ba tela pe camarade na ba mo poison camarade na bango Jana so pe na bosa ni komboni ba tela ka poison mutachela ka poison Eliel mais yé loko ezaka na début et il y a ka été tant ba bengi muta poison ba sali amour test à poison ba yo tala boye biloko nyonso 4 mais biloko nyonso 4 e bebaki biloko nyonso 4 e bebaki balobi maman alobi oh non lo ba jour ango malobo non lo ba santa mutaye c'est ngo maman na kota lobi amour a quelqu'un na 2 semaines mais amour ba bisa ki ka ba bazo traiter ba bandi ko traiter tangu bongo e komi to ngai ko swana na ba bébé ya ntongo mi dipoka to swana ka ya ko fingana nazalabi bokoki ko boma muninga te pona mobali surtout que mobali na ye moko dani bébé ngai tenga bi yoko koloba te yo no yo dégagaka ngai nene na banzi ko benga ba camarade amour msusu amour azabeti ba komo chule yaza bonga ko kampia katin loko za ne siko vanda te akomo vanda pa leki ne franc mamba azobe aneta azokosa po ba yo kele mawa parce que batu nyonso ba inaka amour par rapport ya conférence na par rapport makambo on santa ebisaka bango ke amour alobaka boye muto ba ta olinga ba ebise ndesi boye afingaka moi au voice mo boye ka lobi afingi mwana bébé mwana ya tanya lenga donc muto non ça qui très mécontente na comportement se fera bien Lucenanga merci beaucoup Queen muto ça qui très mécontent na comportement ya amour les tama vinga kuna bolingo ya Junior Migo amour Junior Migo akoy mobile ya Titi Chibola et les tama vinga donc trio ba suspect dans cette histoire et ça le bébé ya il y a les tama vinga amour malade amour azongani ki camarade na santa yongana ebise binolobi ti amour akufi atikala kaka na 2 personnes Mimi Liolo na santa ngata mamba poison e bandi ta amour a ebisinga na supporter te mbamo na bando finga santa na ndo finga santa to bando finga na ebise santa ebisinga kande boka ka lobelo babi na finga amour mais non kokosala amour mabete nene ya kengai na chela amour eloko non kokosala ngote amour atika ngate amour atato bebani lelo soki lobi ayokinga na problème amour atelemaka donc kengai na sanga na ebisa santa bolinga bi osalité mais au participer indirectement parce que marambo yo tant bobeba na amour oh yo bimisaka yo biso bato tolobaka mingi tozaka minoko polo tolobaka esili mais batu mususu bazaka batu ya ntima yo lobi na mutu likamke amour peut-être lobi no bo yo lobi après lobi bozongani na amour mais mutu wana evandier même c'est neti boy bébé y a une raison à pesaka ke abimina vote singa eza po yo abimina yanwana parce que yo yebise ke amour abimana nan nde koto amour atindaka nga ni toso akomelinga na privé enregistré nde koto na bandaka ko enregistré parce que ngai nini ya enregistra batute pendant enregistrer mutu c'est que to na enregistré déjà mais amour ezaka na demande ya amour pour approuver innocence na ye nde na bandi ko poser santa ba question santa nga bébé ya na ebistante jamais natika ka babonde ce qui est vrai non quand c'est la mutulika mbouté santa lobi eza na Eliel amour ebisinga binene ya Eliel okosanga mabete na postaka Eliel na WhatsApp nanga na komi vraiment Eliel otieli muninga poison amour abondelanga na lomole Eliel on va capturer ça a combien ngeza bébé ya nene ya non c'est rappelé
jour na se rappelle tant pour après ça que délai batela que poison puis na se rappeler jour na zo poison Eliel te wana naza nango na ba capture na boya kolongola Eliel na statut na WhatsApp amuku do kwa ebike na lingambongo taka za malade bien natindelo ata $100 kolongola Eliel eza yete nini azela na bika au sala live mais si ko yo santé za bien te hey mais to discuta ngo na privé na kobenga ba bébé ya nkuna na kobenga ko swana ekitake mataka amour aka ko sa rechit après biki ina mo salama ko aka sa rechit après biki ba gentil oh elle est comme mana gentil bolamba elle est comme gentil bolamba dikambo na tombora na poste la ka elle on a bino bozaba mabe bo na bolingo ya bango kuna bébé ya ntomba lingani na yan bébé ya mpona kozwa mobali bien alobi na mobali ke amour azaba fia bakisi po mobali musala ebeba balongole kota za kota mbongo bazongise Kinshasa donc balongole on dirait de balbaka grade atikala ka simple mutu banda komana bébé ya musala ebeba nani alobi nani naisi bébé yan mobali yango petanga zaka na amour azana mbongo akomi na yo pe mbongo esilio bébé yan kutu mibali nyonso so akomi na bango ata kutu milliardaire soka kokomo bimana bébé ya musale bebaka nga bibi ah bon ndeni batangeli nga 4 mibali o soki bakomi ka ko bimana bébé ya musala ebebaka donc soko za jata na mbongo bilono bando bebaka ka bilono ebeba musale ko beba ti o se retrouver na neya soki ka bobeba na be soka boboya ni na bébé ya makamuno ezongi normal nga bibi ah bon na ki ko tunisa bébé ya ngabi bébé yan baby si ozafia poise yo soki kaka bolinga na mobali akozana mbole tinani ngabi ndeti Yannick natangeli ekombo ya 3 mibali o balinga na kana mibali ngo bazana mbongo tangu baboya balinga naye makamnyoso baby tangu baboya ni naye mibali ngo bazongeli vina bango bébé na banzo beta munoko na ebisi ozafia poise ya wana mobali yana ngo yo enviaki amour mamba pona mobali yango na ba million ngo na voiture ngo $20 asombelaki amour na biloko ngo changeaki enyoso ya ndaku ya orga mais banda yo poko mena mobali ngo mobali musale kufi mobali asusu ne lo côté akomo vivre avec na mbonga famille na bango na mbonga dema pango azaka asombaka yaka ko benda discussion nabi ngabi mobile santa comment bien que boyebisa yana ki amour azaka fia kisi et tout pour abaye muninga to bando solola na appel conférence ngai tanele malenga na tout ça na Joël una fille moboy na ebi système ko lekebele ngai bobimisa amour fia kisi kuna pona mobali kena le bité mutaye na ekiri na biso mutaye la biso papa o abeta ka zeke si bébé ya ntinga bi bébé ya no nga bébé ya na simba kisi nga bébé ya na bieka na via prière alobi non mutaye la biso musuki patangi komba tatango ya zeke eza bébé yan nga lobi mama nga lobi jamais ko simba te bino bo gagner bolingwa yan bobimisi amour ndoki ma seke ndoki yeka nde mutavanda kana satan bata na balia kana satan nzoka ndepe bébé yan pa beta ka zeke nzoka ndepe bébé yan pa simba ka kisi babanzini simba kana yeso ngo botambola ka ndenge nini na makambo nyonso na yoki obo vivre ensemble wa batu boko tambola ensemble ta le roi ba mesana kana mabete bo moni nde bokomo tia na poison parce que bo mesana ki na mabe et pourtant mabe ba mesana kana ngote na bisiko bébé yan
Ya bimisa muninga kuna ka muninga ndoki ya maseke pa Yann. Est-ce que Yann pas ebi ke bébé Yann pe avec la 15 zeke? Est-ce que Yann wana ebi ke bébé Yann pas simbe la kisi? Pour apparemment kuna kaka bébé na ngana bébé Yann musantu na lola. Na makambo na oyoka ya bébé Yann ki bébé Yann na beta baninga mosinjo bandi le lote nazoka moi. Alors que ngana bango nso na ko mona bébé Yann de mosantu avanda na lola. Na bitala siko muninga komo kota na sama bele. Muninga okota na sama bele. Tanya mtaro bate amour okufa tenenia. Obika me bango nyoso bazondi mateke amour aza na poison. Batu nyoso bazako bakaka amour osa bongo po bayokele ma wana ndenge bakangisa ennemi. Na esi bango ngabi amour aza na poison. Amour atindela nga preuve poison na ye. Na bino ko sabinote amour aza poison. Amour atindela nga preuve ya poison na ye. D'autant amour yosani bon quand on a sauté amour tant où sans c'est amour bako découvrir qu'on a un poison bako on a des traitements ndebo moni tokomi lelo amour akoti na sama bele tant mutata maman na teke poison ba yeba sopi ba délai ba yota la délai en ozaki ka sopi na ba novembre ngo ba période ya conférence d'appel conférence au ba salaka oyo santa bimisaka makambo alobaka awa mais na munoko amour ye mo alobaki nini santa zane bilobea santa tia ninga poison te ya zane mutabiloba loba na ebi na message atindela amour okufa pona na éviter santa abomi yo te yete mutacheli yo mais makambo ya kende koloba et pousser ba ni santa za motema mabete aza muta poa li poa mais makambo ya kende koloba nde pousser ba trop ya mitema ya kento basala yo mabe parce que tant ya ko ebisa bébé Yann ke yo lobi okoboma ye na bana na ye ye pe kuna ozwani une précaution ye pa lobi ni soki yo réussi okoboma ye te yenda koboma yo tanga kolo babwe mutu na mutu ana motema na ye pa Eliel puna o maître tete abimela ke Eliel ndakufa bongo abimela ke Eliel soki pe Eliel bakende ko sokole akome ko lumba solama ya nie papa mama nganga moko boy akome ko lumba solama ya nie ye petanga yo kangwa bike sekana wa lumba solama ya nie edaki ka yena mo ndeni kuma mato ya santa en yaleta mavinga pe kuna simba yesala nyonso na vie ko simba migote donc likambo amour à côté na sama bele eza yango likambo bomoni ndeko mwasi à côté li sama bele ya yango Jimmy Belao yé pas comme qui camarade santa ko benga ya amour alobaki na bino boy ya amour atonga ki amour alobaki boy na sauté Jimmy Belao tanga abali amour afé ko linga camarade amour garela fiango na publier awa afé ko linga camarade amour garela wana atindela ka Jimmy ba photo mitakala amour na complicité na santa ba publier Garela akangisi Santa kotati Garela afundi Santa so pe en bajion mi ba audio ezali nazo sauter mambo leke belé mambo matadi kibala en fait toutefois eza bon makamba ba fille likambo ndeko mwasi akotelisa mabele yango makambo ndeko mwasi lelo akotisa mabele yango tant ba yo verre délai à poison ezaki délai ya ba série ya conférence pour amour tango ayo yeba kaza en poison ezaki ya esaliso 6 mois ou 7 mois na nzoto ce qui ezaki obela neta ezaki ba anticorps fort et que ba zongisa ki ba maite
Baningaki bay mettons bazo son c'est ba mai poison et ina mai et panzana qui déjà dans nzodo ba meki ko traiter makozaki ka mais o exemple baninga nyoso ba pesa ki mu Congo atikala ka na santa na mimili yolo et puis santa abundela ki ko soigner na basuka soigner la ka ye tout et tout et tout et tout. Donc santa voice wana o babimisa ki wana santa olo bangato mto atamba na mo na ko chela na ko ina e na ko chela ta mo poison eza voice ya 2021 so 22 ya voice ya 2021 ne ba misana ba ko swana na bango mais oye santa za mto poa mais bataba poa eza difficile à ça moto mabe bazaka bato bazaka lobi mabe zaka bato yozo kendo loba oyebi bango bazami te bato bataba tima. Donc amour bato ti bébé ya na sala bombanda bonga nyoko lié ti meme na liwa amour abimani na vote singa te pona za na ba audio amour mutatinda nga na enregistrer conversation ngai santa non enregistra kango tant on tourne santa mais nga bébé na yebisinga ike yo yebisaki e po abimina ya akomo bimana yan parce que yo yebisaki e que amour abimana nan amour aloba quand audio eza alobi na kombo nzambe mama na nga kanda otokota na sama bele na lela kaye na lela mama na nga bien te na mwana na nga moko na mokili santa ngai amour na bimana na vote singa santa ote bakosa na lokate tout et tout abi nini na bimana vote singa te ba période vote singa ngwa ya ka tsoki pe Kinshasa ngana santa toloba na te santa nde petit a vote singa ya ngwana bomona na live nanga na makambo vote singa malgré ba vote singa ba pesa nga mbongo pona côté la bango na zwaka mbongo pona côté la vote singa na makambo ute ko leka ya mimi mais tellement nazaka na kanda pona ebike amour source ya maladie ni e uti na ranki na makambo vote singa na zwaka mbongo ba vote singa matanga e komi na live na baluke la vote singa c'était pour ça live là na saka e bandeli lango za na page après page kangamaka na continuer na TikTok mal yangwana na baluke la vote singa malgré na zora mbongo pona kotele mais na zara tellement na kanda na ye na mona ke muninga azokende na liwa na likambo moko ayebite yangona live tona lobaka ke santa tiranga yona ya no vote singa bokoso la bat makambo yangwana ezo mema batu na liwa yango santa kata kamba moko bima kamba la moko na live ezalaka pona yango ezalaka pona yango do likambo nyonso komi yango wana amour mo pa kufi abimane pe na vote singa ngote mais akufi na ye j'espère que bébé ya amour akufi bobala na Yannick Ndombasi yango kasi pour le amour mtozaki ko chabino bakal akufi bimisa Nadine ngona ndako yobolata na kasi alliance. J'espère que lobi bo salaki makasi bo tostaki na champagne. Donc bo sala jour bo madoke okunda amu bo cha mona se bino bo sala lisusu akufi po soka zimbo mo pa Yannick aka ko beta akufi po soka e kuna na ngombe mo bimba akokate un quart akufi yango akufi akoti na sama bele akufi po baninga nyoso bayina ki
période bachela qui amour poison et sa période de la conférence wana akufi atiki bino. J'espère que botika lisiko na kimia omitema na bino akei na ye akei akei mais bon retenir kaka bima na vote te pourtant amour a tunisi santa ngam na tunisa santa amour ebsanga na enregistré na zongele ba bébé yan abi bébé yan oui na amour makasi pona santa ebisaka ok amour abima na vote mais ngai notre dans la conférence d'appel amour na santa na tuni santa ceux qui amour abima na vote santa lobi santa loba tika la yebisa obongo te bébé na lobi ayebisa kanga mote ayebisa pe liel ayebisa pe tielel ayebisa na yebisa tasiko dans tout ça na abimizoba au sali moninga mabe na likambo ya salo mabe te parce que amour azolo maboyi abina na ba camarade belé abi passe salanga et nga pona yante passe salanga za bébé yan non ka ko kantela batu nyonso na mokili ke ba ko sanga mabe sauf bébé yan passe amour ezaki wana abi omoni na baninga nanga tout ça na makampo mais bébé yante donc nga amour passe nanga plus eza bébé yan nde muta salinga mabe abiso zaki mutu mususu nengena za na paso no yokate ponga ya na balaka ngape na balaka nge simbite tozongana plusieurs fois tozongana mais passe nangeza eza muto na makanisi nange lekate kakoko sala nga mabe me yende muta sali nga mabe passe nange za bébé yan aza mobali me bébé yan te bébé yan azaki personne de confiance nanga ope koza ke bébé yan asali bo na chembondo na meli mais bébé yan abilo bébé na comme poster yan habité mutu nyonso bébé yan te passe ni ezaki bébé yan et bébé yan na tourna e anokutu na tina oloba te ke bébé yan to ko sala muru boy so na bébé yan oloka pako azo dégager et omoni en na tourna nga bébé yan en nguma kasi wepwani o te poya bisa santa o changa mutu na ngana se so aboma ngana bana nga na bise bile mo bike santa ngo asala bino bongo jour na ko zongira ba mpona sa bongo me bébé ya ngana soli na santa na amour na matoi na nga amour mutatindinga na tuna bébé ya na tuna santa loba on a po amour azeno banga santa wana c'est sûr yemoko ko no tuna santa te santa lobi bébé yana tika nani amour atika ko bimana nani te bébé yana zaki na regret mais c'était déjà trop tard. Oh donc santa mutache biso na confusion santa tanga yaki pa nga lobi bo chance na enregistrer quel jour lo bayana zalaki et tout na bisiko o sali moninga mabe ya saluer lote o sali mabe siko gratuitement yo na ye na sali moninga mabe on appelle dans zakana edo bimana yante tomba ba komo lo balbanga bité mabe zalaka déjà ata yo bozo solo na Yannick na amour te yo komana mo bana moninga bo sa programme bando kende so pe soit église bando délivrer na milimo mabe o amour akanga ye ayaka pa bino oloba na moninga te ata bo sa ba camarade belé en commun
Pourquoi pas qu'on ça normalement c'est comme ça. Ce que vous mobile ya camarade non, yebisa ata bokuta inanzela. Déjà mobile camarade non, à cause de camarade noté. Na vie photo ça na ba limite. Mobile camarade non, faut bosser avec beaucoup de respect. Bosser là ce qui est là est important ezali. Oh camarade non yebi pe ke bozo solo là. Mobile muninga no azal muninga noté. Ata boyeba na ki avant. Nga camarade nanga Christelle Mandou. Abala camarade nanga Babi ngane avant balinga na Christelle. To benga na 5 heures. To ko ndo soit depuis 5 heures tino bon ça Stéphane to okene. To d'accord tika Stéphane dans la classe, to zaka na ba téléphone mais banda babalana. Madame, je suis Stéphane. Oui. Banda babalana. Maintenant babi to coller ensemble. Maintenant banda babalana na comprendre ka comme siko mobali ya Christelle Mandou. Na kobenga soki amsusu na oluka Christelle na zuete babi na kotoza susu na infinité na otozaki na ngowana ya ngana babi to kitaka to mataka wana au-delà aux camarades nanga comme na statut mususu mobali ya camarade nanga po bango mbaye ba camarade nanga moi si camarade nanga mobali camarade nanga mais une fois que mobali a commis mobali ya camarade non ya cha limite. Yo mobile muninga bono saba nini bo kendaka bozongaka ndenge nini Junior Migo songi Junior Migo ngo abimina bango nyoso le même jour na ko que Junior Migo ngo amour à côté ensemble mabele pour nango donc amour à côté ensemble mabele pour Santa akenda ko yebisa bébé yanke amour abimana vote singa alors que amour abimana vote singa ate kanda bébé yan et banda bongo pour bébé yan alobaki nanga binene à vote c'est l'amour de ma vie. On peut tout dire ba doso ba kanitana linga mingi wana non vote abaté mais moi balobé nanga bongo vote c'est l'amour de ma vie, le père de mes enfants. On sentit que oloba na kati na ye. Donc bébé yan soko simbi vote bosa na ye na nzela na yo ya vie bosa ekate bosa semblante donc yango amour akoti na sama bele likolo ya débit vote singa na kati bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.